Vraiment, tous ont dénoncé moi Moukié parce que ezali mabé. Toboy ba récupération politique. Parce que biso tant to senga finance, on nous traite de tout le monde. Tolingi matolo, tozaba miyibi, maman océane ko senga mbongo, batu ba obi ba balobela biso tout. En tout cas, franchement, avec beaucoup de respect, Papa Clément Mouza, je suis désolé la acte au sali. Manifestation la biso SIDT mutu a financé kiango. Oye, Olanda qui manifestation la biso. Oleki la TV5, il fallait qu'on encourage biso bato sa qui émission la biso. Biso bato sa qui musala la biso parce que tu souffres pour te mobiliser. Tu suis aide les politiciens mon côté. L'amour qui est soutenir biso te. Biso moko na ba fan na biso o bandima combat la biso. Alors que la récupération politique, en tout cas, nous dénonçons avec dernière énergie. Si vous avez soutenir la biso, vous avez le combat. Alors, Papa Clément Mouza, au sali mabé, au yé, na musala biso to salaki, un tomoniote, mais au l'équipe, au yiba biso musala au biso to sala. Na dénoncé yango avec vraiment beaucoup d'énergie. Bozo sunga biso te, tozo senga mbongo a to bima ba médiocre. Mais tant que tu as quitté la terre, tu as risqué. Tu as récupération politique. Tu as récupération politique. Poto bima moko, poto bima bongo. Na nyoko mi polo senga batu bambongo. Poto mobiliser bana wana. Ba presse la biso balanda biso to pesa bango. Mais mbala moko cadre ya SID o boto la biso loko to sali. Non. Na dénoncé yango Papa Clément Mouza, en tout cas avec beaucoup de respect, ko sala lisu et loko sali bisoté. Toza na faire na binoté, boye attaque ba peuple congolais na dénoncé ki ya Moïse Katumbi. Po biso to financé par binoté. Toza financé par nos frères congolais oh bazolinga combat. Les diasporas congolais oh baza conscient. Ba ba finga biso baza. Alors biso to toka, ba beta biso, ba boto la biso biloko et bino boye pour récupérer te biso to abongote. Biso to za peuple boko récupérer biso si facilité. Soki bolingi to coopéraka. Tango biso to senga mbongo bo financier. À ce moment là, to ko tanga ba kombo la bino. Mais akoya ko linga ko boto la biso yango na dénoncer yango biso SID et soutenaki biso te. To zala ki na SID te. Totambola ki lokola ba mouvement citoyen Salumumba Fondation CA du Congo les amis de Bruno Mimbengi Mimbenga Peto Zalaki na les amis de Bobo Pierre Moulele. Totambola ki bongo ndeto mobiliser ki ba peuple congolais pendant que de bunde tumbala biso tozaki na parti politique au mon côté na dénoncer yango avec toute l'énergie obo moni wana eza mabe eza ko luka conflit tango baninga ba souffrir ba finga biso bolinga ko bomanga mais boko récupérer la biloko la biso biso to sala passe boité parce que bo pekisa biso ba biloko la biloko biso to komakaté. Alors je ne veux pas ça. Vraiment que Dieu nous bénisse en bon entendeur sali na boy yango pe la dénoncer on tozaki soutenir te. La diaspora la biso ba pesa biso mbongo et la cité ba kombo la bango na télévision to boy ba récupération politique quand le peuple congolais souffre pe bo ndi ba ko soutenir biso te. Bon émission la moulay nango. Merci. Ezu partout dans le monde, Ezu na molongo mobimba, Ezu na plus 253, Ezu na plus 255, Ezu na plus 257, Ezu na plus 290, hein, Ezu na plus 90, la plus 27, Ezu partout dans le monde. Ezu endima mbongo molongo mobimba libanga la molili ou akoganga ai c'est que yende aza na problème. Merci encore une fois la bilo batu bozuli bakoya kolanda biso na mokolo malelo na Ezu zali bongo branche moko to tchana au suivant du Congo et siko to akabongo ba peuple congolais et sika oto panza kampoke et sika oto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique to longola ka peuple congolais la bolema et pai oto ali bongo kosala mosala
nzela ya Jean-Baptiste et pas auto tchaka bongo litono na nzete po ete tobenga yango malamu esika to li bongo basinzili ko ebisala bakongomani ete totelema po ete tolata mola to mo tumba esika obiso to telemi ferme fidèle pour la cause de la liseko ya République démocratique du Congo pe esika to li bongo na bobo kundoli encore ko na biso le laboureur wala baki na biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer passe. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo ko zala ka bongo de cité pe la bilo bato bozuli bakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin bilo bato bo partageaka bo zali ko comment dirais-je ko partager ko tchaba suggestion ko tchaba commentaire pe ba j'aime tika onzambe alola a pambola bino. Merci na mona mère de Bruno la musala makaso zali ko sala et pourquoi pas les number 1 ya au sein de la presse congolaise JKM. Merci encore une fois la papa Michael, merci encore une fois la maman Clarisse, merci nali pasalanga inuase antelaiva maman Samuel, maman Clémence dinanga mosakola bikolo, merci na ba maman missionnaire maman Odeti, merci na ba koko Lumumba, merci na Nita Babe il faut que moto maman Célestine jolie na maman pe merci na maman Adolo, merci na la Chabienne na Aken la Katangaise, merci encore une fois na Kila mais plus 49 bokle lokondo FMPK to Jonathan Lutake Tumba pe merci na bilono so bosunga kabiso maman Jawa assalamu alaikum na ba musulmananga, merci encore une fois na bino tuba maman ya moto mojali pe ya fondation Océan du Congo, fondation Océan du Congo, merci na les amis de Bruno Mimbenga, merci na les sons de Lumumba, merci encore une fois na Pierre Moulele Bobo na équipe naie Mobimba les amis de Pierre Moulele on a tout le bongo, merci na ba journaliste seigneur so o accompagner kibiso pe merci na finance ya ba diaspora la biso o bazaki la biso elongo équipe à soutien ya Océan de la presse congolaise Nzambe a pambola bino na papa Michael, Nzambe a pambola bino de Bruno a pambola vraiment yanga mokonzi l'Angleterre a pambola bino tout, vraiment que Dieu vous bénisse. Maman Nzambe à mon ayo na Suisse, na maman jolie, maman Samuel vraiment, maman Pierrette bino, pense au bobela qui Daniel Ngenda, Tomoni Bongo, papa Mapassa, Tomoni Bongo na Toulouse, yanga Charlie Chobo, Tomoni Bongo lisusu bandeko la biso baike oyo bazala la biso elongo maman Odette, que Dieu vous bénisse. Merci pe na joueur na biso ya Kabush Cup. Wana vraiment que Dieu a pambola bino pour être dax il est vraiment à lobby aza nabiso et longo aza nabiso penze longo aza ko soutenir Océan de la presse congolaise pe équipe nyoso ya Océan du Congo pe ba congolais nyoso o bazobima pour la libération ba pour amento angola no botia botar de bono itala émission comme la bino maman angola la mokite na Florencia matondo mido bande ko balandi vraiment to ali ko lobana no sango ya mawa oyo ya mama Kalunga ba pesi poison mama Kalunga aza faible benzambe apesi makasi vraiment bande ko langa ezali bongo motema mabe pourquoi na ngamba théâtre boza ko empoisonner bande ko la bino bozali ko boma bozali ko sala mabe nini e ko sala o esengo soki lelo mama Kalunga kufi obomi arme bimba mama Kalunga sala musana ye kitoko tala ligne ya bana na ye pourquoi olingo précipiter moninga bozali ko wela nini bande ko langai vraiment mama Kalunga bon prompt rétablissement que Dieu vous bénisse bosali vidéo ya mabe lelo bokomi na mama Kalunga malgré to yoki eza ba malade ainsi de suite mais bande ko langa vraiment ba mina biso ya théâtre tozala kala bilo bien to linga bino vraiment botika likambo ya poison botika motema mabe kati la bino boza ko sala musala mutu na mutazana talent na ye épreuve anye mutu na mutazana succès na ye épreuve anye mutu na mutazo sala kombo na ye donc soko éliminer mama Kalunga lelo okoko Kalunga te ndeko langa okokoka te parce que Kalunga égale à elle-même. Kalunga aza incomparable. Cette dame-là, asala ramsane kitoko, aza naturel, a force akate, aza oya pesi abimi. Na banze bomoni bikela munaye, basa ko forcer te. Ende kolanga, ba force a natirte. En tout cas, boutique mama Kalunga. Merci pour être moi ça n'a pas prière à ma casse. On a mon bal nae, aza la kati ya mabondeli, tika Nzambe alola a battre la mama Kalunga. Encore une fois, yako, on est ensemble. Vraiment, bilo batomite mama be, bobomba ina miso mama Kalunga, bobomba ina miso na biso, kasi
na miso ya nzambe te nzambe ya mama Kalunga akopinir bino vraiment botika mama Kalunga calme s'il vous plaît merci encore une fois wana bato musu balobi ezali bongo ko na bango po ete soki babengi bango na mama Olive soki babengi bango po basunga bango baola na kala ba kombo pe liste na bango yango tolobi bolongwa la motema mabe vraiment toza ensemble là mama Kalunga wana toleki bongo na makambeteli mama Kalunga la poison na yebachela kiye motongo ayebanite kasi to moni ezaka lisanga na ye pambate bango vraiment bazaka la ba guerre d'esprit makasi pe bundanaka pamba batiana ba bateau dans le roue mais biso sikoyo toki koloba makambeteli maponami na République démocratique du Congo et comme participer mawa balobi 23,750 millions de dollars oyo euti bongo ko pesama na maboko ya mona mboka Chilombo na secrétaire bongo ya États-Unis oyo ayaki bongo lobi moleki bande kolanga ezali bongo pasi pe mawa est-ce que Congo la ba détournement ya bambongo oyo ezo salama Congo ba ko pesa yango mbongo ya maponami balobi na biso ete balingi glissement bande kolanga ba Congolais to telemana wala to sola nan bilo watu bandoki ya Congo est-ce que na Congo ba ko defisa yango mbongo est-ce que na Congo ba ko kabela yango mbongo qui sont les Américains pour ba na République démocratique du Congo pour la kopesa aide ya mbongo oyo. Et puis après quand tu as besoin aide, bango la bakela Kigali pour soi-disant entre guillemets Monusco et dénoncé que M23 ba Rwandais bande kolanga poni ba osaka la biso boyeko pour la ni biso moko toza faible boy pour ni biso moko toza makasité pourquoi to misali faible ni nezo bo mabiso po tozo ke ko lia la sani ya ba loki ndekolanga Congo oyo détournement boy Congo oyo comme si Félix milliardaire Congo comme si Jean-Marc Congo comme si ba conseiller Félix Congo o lelo bozo mona yango oh bande kolanga nani yebaki sama lukoni yo ebambula sama lukoni abotama au fête anniversaire nae kana bo comme il a quitté le gouvernement et premier ministre sama lukoni abengi sa fali après c'est combien allez-y comprendre bande kolanga pour l'année biso moto zangi mawaboy détournement vitel caméra ezaki mbongo combien ezaki mbongo combien bande kolanga ba détournement o ezo salama awa la mboka oyo mais tous incapable de rebimisa misolo pour une élection États-Unis imposé une élection ba américain baza banani pour ba poser mboka o eza indépendant élection tango biso toza la passe toza la occupation États-Unis habite que biso toza la génocide basala génocide na Congo États-Unis habite que faut arrêter bato ba boma biso États-Unis habite que faut Kagame za l'arrêter États-Unis habite que faut bakanga Félix il faut bakanga Kabila bande kolanga pourquoi toza ko accepter biloko passe pe soni boy pourquoi bazo nyoko biso ba Congolais pourquoi to ko continuer ko boye. Pourquoi bande kolanga nini ezo sala biso est-ce que vraiment toza pays indépendant indépendance ba lumumbo e boma bango baloba dans l'immédiat tozo bafoué ngo biso mo ba Congolais nous avons pas le droit ya ko revendiquer ba droit to sala te lolo ko bande kolanga yi ah ba malien nanga ah ils ont bien été bande kolanga c'est anormal bande kolanga ba américain ba boma Thomas Sankara ba américain ba bomi Kadhafi ba américain ba bomi Mobutu ba américain ba bomi Mzee Laurent Désiré Kabila mais ba américain ba kokanga Kabila te ba sali biso combien de fantaisies pour arrestation de Kabila Kabila misali puissant Kabila a fait Poutine puissant Kabila sali ba chinois puissant aujourd'hui bon on a deux pays où on a osé c'est grâce à Kabila minéré à Congo mais Congo a so kokate ko bimisa mbongo passe la élection mais ba détournement ba mbongo ebele boy bande ko nanga to ka soni na Congo siko maponami wana tango bango ba defisi biso te mais ba yeko pesa biso yango po biso boko to zen capable mo kusala msama maponami bande ko nanga bo mekano ko yebsanga président ezanani
président et cause à la nan l'élection en 2023 et cause à la transparent oui pour imposer na ba impérialiste na ba occidentaux na bato ba commanda kakbino boko sala yango oui kasi président cause à la nan ceux qui balongoli Félix pas moni Félix a kokité vous croyez que bakocha muzito vous croyez que bakocha Fayoul ta bakocha mutu ya ba américain parce que ba américain ne ba pesi mbongo Félix fa kolinga peser la ba contrepoids alobi ngande la simbi yenda biloko ngande na olamba na kabola ngonde na lingi so bo boy na osama kama kabila Félix a obimisa pe force na ye moko boy ba Rwandais so boni bo soutenir ngale to baluki les États-Unis d'Amérique pour la paix bleu mabele ah les Congolais pourquoi tous que les deal la deal pourquoi tous comprendre té pourquoi tous comprendre té que ba osala biso mabe tous censé ya kozonga na nous sima poto katisa libulu eza liboso la biso to zonga nanu to longola nanu kibo biso to chano kibo Congo parce que kibo biso ndeko boma biso tout le monde est meilleur tout le monde a likolo mutaleki mutu azate mais to zono ba likolo la biso ba meilleur na biso to chala se to tala no valeur amboka ko to tala no ba crédibilité ba personnalité to bebi siko to bunde tumba ba valeur to revendiquer ba droit to za ba insensé. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Tous ça l'appelle bateau moutou et sala. Pourquoi parce qu'on a imposé biso? Pour nous to bundité, nous to revendiquer ba droite, ndeko nanga to zaki ki la ba policier. Makile tangaki. Mais to chaki pression. To bito zanamboka la biso. To kimate. C'est comme ça. Tout ça les loloko, pelongi sibiso. To kotiti na kati. Frontière na bango la batwa kenda ba le karaté ndekolanga. Mais c'est pour la toute première fois. Peuple congolais a franchir ligne wana. A koti. Babi mi balé to lobi oui. Atami balé mi bakende. Je suis bokende. Bobo moulé le bokende. Tant to comme une ambassade des États-Unis balobi mi balé to lobi brino bilo bokende. Bala mi bali, bokende. Maman ngabite. Allez, bokende pesi mino bon konde wa. Et salamate baboyaka. Boboni secrétaire na banga bimi. Azui mongolo to ya papier. To ebise okozwa. So bo boye ko yinda. Te kolanga so to sala ngwe belé. 4 fois 5 fois bomonte to libérer Congo. 4 fois 5 fois loko biso to sala ki la nzela to ko libérer Congo. Amour à patrie ngwala. Matolo langa la betaka résultat lango yango la nzela mais yanga eza ya buzoba te ovandi ozo luka libanga moko pa fali ko pese $100,000 et fali aboki oka mokie maleo 100,000 mais nga tango papa Michael obimisa mbongo la e papa le frère de maman Clarisse ba oti na mbongo joli na mama tango mbongo ezo ya mama za l'hôpital tango oti na mbongo na alobi na yebi nini océan ko sala à tout c'est comme la maille mais maman missionnaire a dit que c'est comme merci maman missionnaire tozu bakoli et comme maman Odette tozu yango que Dieu vous bénisse bazo pesa po ba yebi ke nazo sala to va nanda kutende kolanga to bunde la Congo to défendre yango faut to beta matolo pour toza biso lango te matolo eza permis de kolanga yoka solo bibo on est là yoka passe matolo eza permis. Moi, c'est que tu l'as mobile, moi, ça obète mobile, matolo, mobile, obète, moi, c'est matolo. Il y a il faut ça dans le langage pour pas payer ça. C'est pas donné à tout le monde, la chabelle peut vendre cabo. Océan n'a pas ça, il y a un c'est examen. Oh, il y a pas de payer ça. Papa Michael a vendu ça, il y a un salaté. Des brins, on a ça, il y a un salaté. Pas là, projeté. Mais ce qui me fait en train de c'est pas donné à tout le monde. Parce que bah trouver moi mon qui est il y a on a zolo baza sincère non be continuer comme atolo ndeko na ko banga lote ata yo pe na otoleo o pesa biso pa na Congo to tole bino tout ata bato bala miteme 15 to tole bino to ko tole bino to ko kota partout
pour te sauver Congo et l'ongola sonyo ba détournement ba mbongo ebele chila jelu ebimisa mbongo résultat zate bukanga lonto ba biloko ebele ba mbongo ya bo détournant Amérique ya kopia biso mbongo et pour imposer biso mais ma ponami auto sala eza formalité parce que le président déjà est banni. Alors c'est comme Robert biso ba kuka o penza est bien 3 élections tu es réfléchir comme Congo. Nous avons assez de dire sur cette montagne tout changer. Tout le méthode mususu, méthode déjà chaque jour balabala. Chaque jour balabala. Ata balongo li kariga o batendeli biso ambassadrice wana. Azaka rwandaise. To boye na mboka la biso. To la besoin coopération ba rwandais tende kolanga. To faut za catégorie to boye loko to boya. Toi na besoin mon scooter et ko dévoiler la retard sous pression. Ba tu ko benga biso la téléphone ba bito ke to kutala to boy to biso to ya balabala. Poto ke lo sani. Boso to ke mbalo ba ke beta biso loko. To boy to le bito ko ya en bloc la balabala accompagné par les policiers congolais. La police la biso fait accompagner biso. La police congolaise musana ngo ko batela biso. To le bito ko ya les 30. Soki bokete. Mais akobenga biso boy to boy. Pour biso to bunde la nation. Tout ça la poste elle sungi la bino. Prière oui. Mais ndekolanga ce sont des violents qui hériteront le royaume des cieux. Violence à peuple d'Israël de bakina la terre promise. Mais le boleki ba peuple d'Israël ensemble. Tout la rasiko appela ça mabele. To kendera chaque jour église à Mukuna. Non. Bon moi ligne ba pasteur na biso to bimisi denile c'est pasteur pétage. Osro ba pasteur wana bandekolanga. Bango de bo kwa na bango. Kelanzia na bango ya ba prière net pour libérer Congo. Oh, tala pa muto azaki la chair côté, mais tala le biloko sala. Et puis elle lobele et l'autre côté. Bon mon sorcellerie ndégolate. Oui, il y a aussi des vrais. Mais ba faux baleke belé. Bazo mais là ba vrai pas ba vrai ba sangana ba faux. OK, biso ba vrai c'est to la prana biso. To kolonga ba faux parce que ba rozwa biso te. Mais tant que to linga to sangana na saki moko. Ndégolanga makamba boka ya la biso. La faiblesse la biso bateau baza ko industrialiser mboka la barona minerai à Congo bateau baza la baro ba bola ba ne loko te ba na souffrance ni pétrole ni eloko ba bousculer bango na Poutine tala crise tande ba olela mais biso to vandi bien pétrole et bois na kingaka tu ezo bima mazout et belé na monde la biso. Tozana diamant, tozana or, tozana coltan, manganèse, cuivre. Bande kolanga. Richesse immense. Combien de terres arabes? Maï, Missi. Nous avons tout sauf rien. Mais loko tozangi, moto. 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 Mais loko la mis satone tozangi. Pour Congo, échanger ma donne. Yango biso to memele bino moto. 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 Toye na biloko la misato. Poto bunde tumba. Poto longa esengeli to bunda. Sabitumba eloko ezate. Parce que tout basi basali biso la Congo. Tous aussi to moni. Toke ma ponami. Bemba accepter l'inacceptable. Botu na bemba l'inacceptable on accepte à regretter le zanini. Haute trahison. J'avais accepté l'inacceptable. Peuple congolais bolimbisanga. Mais ma baisse elle soit quelle est sacré. Ok déjà tu as langage là tu comprenais tu limbisa. Tu yembele azamwana Congo ya bembe ya azamwana Congo tu yembela bimba kombo. Pour asala makamba kitoko akuta jibe ba torturer. Jiba comme papa franc-congolais, ba torturer les colas qui la moi c'est bien. Ba détruire mariage na. Mais bemba gomba kataka likambola yango moni ayaka na force ya ko libérer peuple congolais. Na katia bombe. Mais à un moment donné, ba rendre faible parce que biso to ko soutenir ba to la bisoté. Plutôt to tengela bango ne mabunga mais pour la soutien to zala wana te.
et Bemba accepter l'inacceptable. Mais aujourd'hui, tu as bondé la vérité des honnêtetés. Plutôt tu accepter qu'on défendre le bloc patriotique. C'est la folie, pire et simplement. C'est sa faiblesse des peuples congolais. Les lots, ton 10 000 surtout qu'il y a une élection soutenue par les Américains. Mais si on a nani ba kopé sabiso voix, ba nani ba kopé sabiso président, n'est-ce pas les Américains? A to rejeté mbongo wala ko. Félix, pour nata mbala liboso. Zala Ézéchias. Tourne ton regard vers ton Dieu. Oya laki saki koza mutu mabe. Yebisa ye penza na kacha motema na yo. Boya mbongo wana. Zongisa yango. On ne peut pas négocier avec les Rwandais aussi longtemps. Il y a eu de morts catastrophiques. Il y a eu des assassinats que personne ne peut supporter. En tout cas, mes très chers frères compatriotes, pour la énième fois, vous allez quand même conscient. On ne peut pas négocier avec les Rwandais. On ne peut pas être les amis avec des Rwandais. On ne peut pas accepter un massacre, un viol. Ce qui est to zana bango bien faut biso peto massacrer bango, to boma ba Rwandais, to violer ba Rwandais, to rendre bango monnaie à pièce na bango, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, to rendre bango monnaie à pièce. Wana bango pe ba banga biso. Batu moko be baza mukie. Batu wana ba bomi biso et batu wana ba lelaka. Non, 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 non. Peuple congolais, tout élément, tout boya maponami oyo, parce que deuxième mandat Félix, soki balongoli Félix, bakopesa biso moto na bango. Là, je vous dis la vérité. Bazana calcul, il y a un président la bango, au bon moni ba osala défi, yango moni ba yaki ko déstabiliser la muka. Mais tellement lito ya koyo kabiso ezate, parce que vérité ba mona ngoka la sima mu Congo. Pour te privilégier ba intérêt la biso, ezato lo bala mamo se yake azandoki, alobaka mabe, to sepela kana ete, yango no moni lelo. Congo eza kobeba. Mais soki tozali ko soutenir Congo na lolenge ya solo na amour ya patrie, personne ne koloba kela langage mabe. Plutôt ba koloba to appuyer parce que c'est le don venant de Dieu. Po Abela alobarakaka. Ba Lukai alobarakaka. Azanga alobarakaka. Ba Finga alobarakaka. Na otomoni mutaboete. Congo au Congolais. Toboya maponami oyo financé par les Américains parce que vous décevoir biso. Oui, beaucoup kende parce que vous êtes des politiciens. Mais bon monde échec la biloté. Bon monde peut échec té. Bon on bimi na Congo té. Et où les États-Unis pour imposer Congo. Ah, et c'est Congo ça pays indépendant té. Bande kolanga to kitana na se. Bino na kati banda kuna bino. Moi sina mombali. So kutu mbili ya bela ayemba nze omoko boy. Donc nze ba woni. Ah nze ba onsoke ifona yemba yango. Hein? Ba jero na libala na boy. Mbili bela yemba. Na koko kate nzambe. Ngana koko kate o nzambe. Na bato ya mosala ya mobali bazali kokatanga mangala lokumu nanga ya mosi ya moto ezali nde wapi e na kokoka te o na lembi soki kutu na mariage na yo mama oyo aboteli yo mobali makomi koya ko gérer libala na yo
oko sepelate oko telebela bokilo na yo. Soki ba semeki na yo, ba komi ko yako pesa injonction na ndaku na yo, tala ndengo tombukaka. Combien plus fort le pays où est indépendant. Mutu moko boy. Autika na pays na ye. Alobi ngana biso bilo mapona mi fesa lama. Bile ba mona teke mboka lesa l'occupation. Bozo mona teke mboka la biso te ba tuto dirigeant rango. Bozo mona teke to kozo mapona mi sincérité. Parce qu'il y a toujours des dirigeants. Et ça la batu moko biso ba congolais tozo banga. Et ça la batu moko ba rendre biso impuissant. Ndekolanga. Soki na ndaku nanga na boya gérance combien plus fort na nation nanga. Hein? Nani andima ba konza ye na mama bokilo na ye. Tala ndenge to pa mu kakao. Mama bokilo nanga sandoki. Azo mo ane mari de nuit. C'est mec nanga oyo bandeko ya basi yoyo wala ocheli bango banzembo wana. Combien plus fort sont qu'on revendiquer la droite? Oh, race de vipère. Tondima aide. Congo ezangi mbongo. Kabunda tongi stade. Monza première somba bandako oyo azaki ba locataire. Félix asombele ba mindele ba appartement na Belgique. Bon ba Congo za na mbongo te fitel a détourné combien? Chile gelou. 100 jours. Ba saut des moutons. Ba détournement za sala na mboka la biso. Mbongo ko sama pona mezate. Il faut mboka moko boy. Et soit autorité le kola mboka ya baninga mususu. Ou toza nation te. Nous sommes République démocratique du Congo. Comment un république batu bazoya konsola bango audace à konza bango ke biso tolobi et salama quand les Congolais souffrent, quand on est en train de nous tuer, biso tolobi nos élections, c'est la guerre avec les Rwandais pour être réellement libre. Donc on repousser ba oppresseur ba agresseur na biso. Bilo bolobi non. Non, toyo kalate. Toyo kalate. Nzele kozwa biso. Donc on s'est manifesté contre bilo konyo so salama lako. Nous sommes un pays indépendant depuis le 30 juin 1960. Ma patriarche de la biso bazola gipso lipanda. Tous un pays dépendant. Tous un République démocratique du Congo. Il faut respecter la valeur de ce pays. La superficie à mon nez, les belles minéraux, il faut tous abisso. Tant que vous avez repéré cette injection, vous êtes les malades, les insensés. Qui vous êtes? Pour le septembre, ma capozo, bon, on la mboka la bisso, mais le bon imposé bisso. Non, total, on a lu sur malonga. On ne peut pas accepter. Bah, quoi, aider bisso l'andéni. Bah, on va toko la minerai, la bisso, bah, hors diamant. Bah, comme il riche pour la Congo. Comment va aider la Congolais? Et ces Congolais, sont pauvres, Congolais naïfs. Pays pauvre. Tozangi moto, tozangi moto, tozangi moto. Biloko la misato. Nkoto kozoyango la Congo. Délivrance à tout et chacun. Jean-Marc Kabunda. Prison et sa victoire pour naïe. Parce qu'il fallait bakangaye. Pour baye biloko barosal. Jean-Marc a un rôle makasa ko jouer. Jean-Marc misala maboko na yeko bota mbuma. Mais là, merci. Parce que Kabila a réussi à détruire les Congolais parce que mabaron la boloko. Quand les Congolais ne vont pas comprendre que notre premier ennemi, c'est Kabila. Congolais bokotia maboko la mutu parce que Kabila a un rôle à jouer. Et ça, les Américains vont bangayer. Parce que les Américains vont bomber Thomas Sankara, vont bomber Kadhafi, vont bomber Mobutu, vont bomber Mouzé Nanda Kounaye. Mais vont koka koboma Kabila te, mais jusqu'au preuve du contraire, ils vont kangaye te. Parce que Kabila a sali deux forces naye. A sali Poutine, a sali Chinaise. A yebike bokolonga bango te. Yango esengo naye azui Jean-Marc atindike la boloko azoka Vitel Kamerhe atindike na boloko tanga lobi bobimisa bango bakobima et puis a piétiner ba politicien congolais pour na lobaki le londe bomolinga na za mutu malamu na lingi politicien moko te ya Congo aya ipananga. Ça c'est Kabila. Les corbeaux et les renards. Corbeaux et les renards. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir sur votre ramage, se rapporte à votre plumage. C'est comme ça que Kabila manipule les Congolais. Donc ça la force. Il y a combien de fait. Et loko yemoko a formé. Et loko yemoko a keli. Pas benga na ngwa fa benga bino.
Non, Alza ko utiliser biso parce que mon toza faible. Mais ngala ebe mission lelo so bolandi yango. Mutula muto kata parna. Dossier Maman Marie. Batebele maman Seyan okenda kité oyete est-ce que vous avez un problème te bande kolanga botika ko poser ba question bon. Nazaki na sitting. Le même jour conférence de salam na obela. Nazonga hôpital na pourquoi? Ndé na zabone au salle émission, il fallait que au salle ba examen. Les anzoto. Sengaina kitate. Fayulu aza politicien congolais. Il faut te soutenir bango na place où te soutenir bango. Il faut te éclairer bango na place où te éclairer bango. Il faut te condamner bango na place où te condamner bango. Tokoye kozala oui te nde ekoboma biso. Alors biso pouvoir ba pesi biso ya koloba boy. Pour batu ba comprendre, batu ba lobela bande ko la biso. Bravo na Prince Epengi. Parce que il fallait que tout ce qui ça bongo la voice ya Prince Epengi. Parce que les gars qui disent à la télévision, en voulant trop gagner, on risque de perdre tout. C'est ça l'échec des Congolais. Il fallait biso tout au tombe la maloba ya Prince Epengi. Parce que tant que maman Marie Abimi, ba vidéo wane lekani, ba tangisi e Bible, apesi merci, akumisi ba soldat, a sali boy. Prince Epengi directement récupéré. Le coup la moto na Mayel a dénoncé. Voice na été public, te partager en à lobby en l'équipe betendo yeke. Il fallait que tu appuyer voice ya Prince Epengi. Tellement to linga na kate, to lingi te que mutu moko sala loko Mayel biso tout lobela yango. Guerre des esprits. Place tozali, il faut te casser maman Marie moko ya kosala. Non, kabuya soko olukelanga voice no pesanga, Prince Epengi aloba maloba kitoko. Alobi maman Marie a été torturée, maman Marie ba mais to linga to suka bongo. To tomboli kaka voice ya Prince Epengi, plante-toi kabo. Mais il fallait encore une fois qu'on humilie maman wana, ça tenir compte. Pourquoi? Parce que biso to boya muta bima liboso la biso. Ponga na kumisa king na romona yango ka mabe. Ngala lingi ka balo belanga. Pona lo batatanya za bien na mona mabe Joel comme kambu wala ndezo bo mabiso. To pesa Moïse maboko parce que Moïse ndé mutu azala bateau. Bende kolanga. Est-ce que Aaron abimate na sexa Moïse Aaron azwa? Joshua monanate, Bakaleb monanate. Yo lingo zalaka likolo. Non, ce qui pouvoir wana mikolo wana, bon comprendre que force et pas mutu moko. Bon soutenir mutu na la force na ye. Nanzela na ye peut-être te reçoit quelque chose. Mais biso toza motema mabe, Prince Epengi a répliqué qui automatiquement et l'équipe de la télévision, tout le monde a vu. To sukawana, to tombo le maloba Prince Epengi. Que maman Marie a été torturée. Mais tant que vous savez droit de réponse, vous bomi encore une fois. Vous bomi sans le savoir. Parce qu'il ne fallait pas la maman Marie à l'oba. Il fallait l'autorité à maman Marie comme Prince Epengi à ce qu'il est devant. Ba continuer que cette femme n'a âge d'ailleurs pas torturée. Biso pe ba pandi sango. Tola ki sa mabe. Oyo ndekola biso asali maman na ye. Akangate le quoi tabac. Payer l'état de droit. Au-dessus de les convocations. À se présenter. Mando militaire est maman on a zagi assassin. Lelo po ni bana na biso ba manka biso respect la bandako. Nani maman moko mwana na benga eta manka ete. Ndeko langa tango boti mwana nozo ko sa seto tangi sete. Mwana obengo irresponsable. Mwana na condamné yo. Souffrance à mwana neza na mutu na yo. Pour le moment, qui est le parent des Congolais? N'est-ce pas Félix? Pour ça qui m'a pris Martin Fayulu. Vous croyez que c'est Martin Fayulu à Zakiwana? Attendez que tout le barango. Peuple n'a pas souffert. Non. Balinga ba nyoko la biso boy. Non. Guerre n'a pas boy. Non. Parce qu'il y a des bapona qui est na peuple. Haute trahison. Il y a des politiciens congolais. Ba rendre peuple faible. To bunye la vérité désir n'était. Et le balinga ba même biso na mapona mais to la plus faible.
Lelo Maman Marie s'est contredit elle-même. À se contredire. Pour ça, lié Mabé, sans le savoir. C'est qu'on puisse s'auto-protéger, Maman Marie. Te protéger de parlementaire de Bouana. Parce qu'aujourd'hui, l'obité le bokuna. Tango ba papa c'est ba la côté les mains. Ba soda ba ndo kité rota la bango. Ando do da bango moko. Ba ou mais la loko alik mulompe. Parce que ba moni biso toza faible. On ne pouvait jamais accepter que première dame de la République démocratique du Congo asala makambo asali to ngai to ndima yango te. Il faut condamner quand tu as condamné. Akoka ko filmer maman na te. Akoka ko tangisa maman na verset biblique na te aussi le tabango ba yebi d'où vient pouvoir na bango. Bande kolanga. Bravo. Poye moka lobi la biso ke critique eza bien. Mais tant que tu as critiqué, le bon dit m'a pas critiqué, elle n'a pas changer. Injure eza mabe, oui. Mais pourquoi tant que tu as critiqué, tu as biso batuba kanga biso? Pourquoi tant que tu as solo solo bozo mona yango ke biso toza bene? Est-ce que maloba nyoso Félix aloba na nation na est-ce ka kokisi yango? Non, bande kolanga. Maman Marie quelque part avait raison. Yakolela. Yakoloba. A débordé pour la kanda. Poazali maman. Alobitang mususu. Ndenge Félix a kotaki. Ata ibaki ba pola mendegone fayulu. Mais Félix a kokai kosa quelque chose. Ponga maman na inabika. Mais zela mokombo so azanga mokile. Tito zo keleka to komaka la basiloga. 2021 année d'action. 2022 année ya récite. 2023 année anine. 2023 kozala année anine. Tozo ya ba politicien ba pasteur. Nzamba zo la kisabinoni. 2023 année anine. Mais Félix alobinga na kosala ba action. Asali ba action bunagane kei. Asali ba action miniembo kei. Asali ba action Gome comme ya ba Rwandais, asali ba action fusil manono ba oboma, asali ba action bamboka la biso mike kei, asali ba action baza ko assassiner ba peuple congolais. Néanmoins yé malobane ko kisami, asali ba action na Congo, ba détournement sur détournement, ba arrestation, asali ba action. Mais aujourd'hui bande kolanga, pourquoi pauvre maman nanga, il faut nyokam. Aujourd'hui to lobela lik mulompe. Mais souffrance ya maman na ye na ya bande ko na ye ko kay na bisote ndeko alik mulompa kufa likola choc tabakangi ya ne ko umela aner baluki bazuite apika crise akoya kufa leo bakunda elika mona ndeko nete torture wala boyebi yango tende azo souffrir yango esengeli to protéger ba biso ezala biso bapanzi sango. Nous avons le droit ceux qui to leki la betende ko sala ba mission kande matinga lokola ezala kalango pe indifféré. Ceux qui l'équipe direct ça va, mais ceux qui ont différé, bokata kabama lobawana, pobanyo kolobi sauté, dicta eleki, koboma biso eleki, au lieu ba imilia kabiso boy, tozo ko kako revendiquer ba droite et kozala malamu ete biso moko to se protéger. Yango wana to protéger ba parlementaire debout. Na sengi la ba journaliste. À part ba o ba somba bino. Mais les journalistes sont conscients. Oyo lelo baza ko enlever biso ba Jimmy Bakei. Ngayawa ba takina kinga déjà. King azana danger. Osango auté kozwa pénalité na epona ko lekisa papa c'est na maloba lobaki. Alors au lieu lelo ba journaliste baza l'exposer. To yambaka bango lisusu te. Pas pour la mauvaise foi mais pour la protéger bango. Parce que bango bazo revendiquer ba droit. Mais bango bazo subir. Baza sans protection. Alors le la biso, tomi engagea, toza ba journaliste, toza ba résistant, tozo résister, peut-être so ba kangi biso. Toko défendre. Na osenga pardon te parce que on azoloba ba yebi keza bongo. Ata ba conselinga makambo monde entier bi ke makambo la solo beza solo mais bango baza faible. Baza faible. Voilà aujourd'hui Maman Marie.
lobby bakozonga lisu ko surveiller yo osenga ki pardon te yango yo te biloko to komi siko na distraction on les a ko distraire biso et bonga ki ba cadre loko epenga zo ki bateau de commandement fallait qu'il va soutenir epenga continuer koloba epenga le kalaba TV à sa la conférence a exposé matière naie mais maman va pas misaye mais tant maman lobby échanger nini les lobes critiquent comme partout alors tu peux les sous camp adversaire maboko combat la biso ezo que les cas de plus en plus lassé bango ba ole que la biso maïle to bosani que ça récupération maman Olive pour récupérer fils mukoko côté na biso le quoi bo sunga te ba ndo récupérer biso bon parce que qu'on se dise la vérité est-ce que ba parlementaire debout la biso wala bazana minimum matin quelque chose ou sunga bango na banda ko la bango ta ba la mukana tongo wala est-ce que ça na mukanda moko ezo soutenir bango est-ce que ba vivre andene na ba famille na bango bazala andene bato bazo soutenir ba leader politique ba vie na bango ezandene to sunga bango te biso nde bato bela rapo ba sunga bango mais biso pe toza ba victime pour biso to lakisa bango na télévision penga à tout moment na yebisaka bango to bunda combat ya Congo pour boza sauver et non derrière les politiciens. Oui pourquoi maman Marie ba sibir ye Sonia Boy parce que maman Marie a bundaka na sima ya président Eli Martin Fayulu Madidi. Le ko la président Eli azali bongo muta parti politique yango a sibir. Mais soki azalaki na mouvement citoyen, azalaki résistante, ba ko ba sambuse boité. De balingi ba rendre ba parti politique il y a opposition faible parce que tous a divisé parce que amour na biso ezate parce que tozo la leader parce que toza na bandenge moko bo tozo tamsamboka yango lokwa ba comprendre je na biso ba rendre biso faible ba kangaka ba militant na biso biso na to kangi ya bangote na to renverser bangote je parle avec mon cœur nazolo ba la souci et puis biloto boyebi makambo nazolo beza vrai nous sommes faibles bande golanga trop faible to longola makambo to boya makambo to boya eloko ba osala biso eza ko rendre biso tout faible eza profitable pour la biso te ce tozo le bango tozo ba panzisango to analyser ensemble on ne peut pas accepter loko ba na mama violation justice et sengela ke telema non eza peut respecter la première dame na biso respect zate pour la yemoko parce que le quoi la pardonna qui maman Marie il fallait qu'on tikaye il fallait pas visibilité et salami de part et d'autre et quitter ce Congo les sources davantage parce qu'il y a de premières dames à Bamboka Mususu bazope ba choc ya koleka parce que tant qu'on a pouvoir na biloze marché malamouté bon s'attendre la bakunyo so ba opesa bino bon s'attendre la makambutu ba olobela bilo parce que tout le monde a yebike Félix a échoué lelo atabo boya ki tout le monde a monyo que Félix azaki élité ata to koloba zalaki eli mais to pas que la vérité mascarade Félix azaki élité tout le monde a monyo que Félix a été nommé par Kabila parce que ce côté libatunyo sa Félix o afa bakanga bango akimi la ngakati asongi bakangi qu'est-ce qui se passe. Merci la François Mamba. Au père sa marque mbotete. Merci Kolinga pete bo coopérer. Merci la François Mamba. Na ande la succès. En tout cas bande ko yangai. Ce qui peut-être la robet sabilo le bako. Bon di mangai parce que vérité za teti. Mais nazolo bala passe na biso pona nini. Makambo ezo komela Congo bande ko langa. Total yango na liste sur mabete. Oui, ba candidat président la biso ba aucune élection. Président Eli Martin Fayulu m'a dit bon après Eli est aux parce que président Martin Fayulu m'a dit il y a Esida Okende président Muzito il y a nouvelle là Okende ba président ba Matata Mponyo ba Bahati ba Moïse Katumbi ba Kabila ba oh nani komona Kabunde ba Vitel Kamere ba tebele ba Okende dekolanga na kati ya course wana banani ba financer c'est l'Amérique candidat Amérique ndako bima peuple congolais avec tous les respects na zaranango liboso la bino na bolingo ya mboka langa
Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Moïse Ngombi, mais s'appelle électrique. Merci la Pape Joe, directeur recherche stratégique. Et ça, on m'a dit paramé Misomanga. Quand on a tout le succès, Nana passe la motema, Maman Marie, Nzamba Batelayo. Vraiment, tous ensemble, mi Batela, au Bundaka, au défendre la nation. Mais tant qu'on est exposé à ta Jésus, à qui m'a l'Égypte. À qui m'a l'Égypte. Na Marie tango Hérode akomai ko lukaye ko kimezaka arme ba faiblete ko zonga si mezaka arme ba faiblete oui oza la poso bundela mboka là mais deuxième enlèvement ce qui et ça la biso passe pour comme un système à poison vraiment toza la posa na yo mama inyo salité toza la posa na yo lelo bakoba ko bengo mama mboso toza la posa na yo pema to lukela o solution ya malam tout congolais to protéger Maman Marie. Merci Prince Epenge. Nandenge ozoki bateau de commandement mais malheur na bino moko boyo kanezate ba renverser biso encore une fois. Que Dieu nous bénisse, que vive la paix à toute étendue la République démocratique du Congo. Revendiquons nos droits et kozala malamu ingeta la patrie ou la mort nous vaincront. Bye.